Coucou, bonjour, 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 Banapoto, Banakini. Bon, Wabino, Fifi, Miss Yolo, Maman Ministre. Nous avons chaque fois na Gozen Cinéma, na site na biso, Gozen Cinéma, na bandosa la ba recette. Donc, lelo, elubu na biso ya lelo, recette na biso ya lelo, ezali poisson. Lelo, tokotumba poisson, mais poisson yako yambela mopaya. Poisson ya koyamba mopaya eza ndenge nini. Eza poisson na biso tokosala, tosali yango après tokobomba yango na kati ya papier alu. Mais pour obomba yango na kati ya papier alu, faut zongisa yango susu na kati na goût. Donc yango na saleli bino poisson wana. Botala ndenge tobandi. Poisson yango yo, bino mo bomoni poisson. Poisson na biso yango yo, poisson malangwa. Na kati ya malangwa yango tokotia yango mungwa ezali, après tokotia bouillon ya champignon mingi bayebi yango te, mais bouillon champignon ezalaka. Et puis tokotia yango susu bouillon na biso ya poisson ya crevette. Après tokotia bouillon aja. Après tokotia yango lisusu gingembre na ail esika moko. Et puis oza uyi na biso to longoli boye pona ko boya publicité. Après tokotia yango lisusu ail lisusu vraiment ya ail ono bozo mona ail. Après tokotia yango feuille pe totia yango lisusu pilipili tango ekokoma na place ya kotia. Mais na kati ya poisson na biso malangwa ce to lobi to tiens on a fait. Pourquoi? Parce que chaque fois ce to on a bapaya, tout ça la ba poisson, on a tout sali, mon paya no quitter, poisson bimé déjà kotumba, pourtant alingali yango za suna saverte. Yango wana to tiens on a système ya papier alu. Papier alu na biso pe ezali, litungulu pe ezanga te ezali. Ce que to kota na recette na biso ya poisson braisé. Donc la tiki bino tous là, tous ces zones bongo to commencer. Maintenant to bandi assaisonnement na biso, il y a poisson, bino, et puis tozana to assaisonnement pena vinaigre. Vinaigre ezangate, pour vinaigre est nécessaire pour na ko longola basé ya poisson. Bon, au bandit, aux huiles, ni na bio na ibsaki bino, bouillon na bino ya poisson, na aja yango, aux yango, totie, ni na baki bouillon ya poisson, na bouillon ya aja, toujours tiango pour na ko saisonner poisson na biso. Les poissons et à kotumba. Les balobara poisson braisé. Donc poisson na biso et à kotumba. Toujours saisonné poisson na biso, poisson braisé. Les nebsebino poisson braisé, toujours saisonné. L'assaisonnement to tient mingi parce que le quoi ezali poisson, il y a poisson, il y a kotumba, après kokota na feuille, il y a papier alu. Donc photo tia to bando bakisa mongwa à tout moment na sauce ko ni balé na relaxa bino. Aussi ce que tia poisson na biso bouillon o na lobaki ya poisson, to tia sikolo bouillon oyo na bino ya champignon. La kati ya poisson na biso toujours. Bato mi bayeba yango te mais ezalaka nango kaka. Donc soko bengi biso na Gozen Cinéma 07 51 56 27 18 pour expliquer bino poisson nani bouillon ya champignon. Bien mosusu kotumba kaka.
kotumba mpe yaka elengi mingi surtout mpe na basaison mpe kotumba lisusu mpe ezala mpe kaka so malamu mingi. Après bozomona sauce na nini bouillon nazotia babiloko nazotia ezozala sec mais nayebi nakobakisa yango lisusu eloko mpo efungwa. Après soki osisi kotia bouillon na biso ya champignon totia yango sikoyo bouillon na biso ya totia yango gingembre na biso na ai eza esika moko ovi gingembre na ai tosangisaka yango esika moko tobandi kokotisa yango ekota malamu mpenza. Miba oloba nde ozotia boye ese ezokota ekota parce que basauce eza mwa mingi ekocontinue. Poisson braisé nazomarine yango très très bien donc bosabone na Gozen Cinéma TV wana eza chaîne na bino bosabone vraiment massivement omona barecette ebele na bombeli bino bino boyebi nga nazala toujours moto basurprise mais par contre nga mona alingaka surprise te. Bon babi mama Mireille na kati na Lubumbashi mwasa papa edi ye ayebi makambo na osala. Après tozwi mungwa na biso nde tolobaki mungwa na biso totie babiloko nalongolaki yango boye mpona bapiblicité ezala te tosopeli yango mungwa na biso nde nalobaki. Tosopeli yango mungwa na biso Abonnez-vous massivement sur Gozen Cinéma TV, c'est votre chaîne. Donc, on a besoin vraiment à mon biloko surtout ba recette surtout Fifi Misiolo, maman ministre Asalaka. Bo s'abonner. Wanga e wabino bo s'abonner. Yanga bazali na ebi bozebele bo s'abonner. Bon, après wana, to yango vinaigre na biso na ebisaki bino. Vinaigre na biso tokotia yango na sauce parce que poisson ezaka na zei mingi bato ebele bakokaka kolia vraiment poisson te mpona kobanga zei bato mosusu balingaka vraiment poisson te balobi ezaka zei mais eza mpe na ndenge kokolongola poisson vraiment zei makasi mpo ekende malamu. Totie vinaigre mais tant totie vinaigre totika vinaigre bongo te obakisi na mwa huile totie huile na biso allez esa lokwa esangani ebandi kosangana nakiselanga bato bamona ndenge ezosangana tobandi kosangisa yango mélange nde nalobaki vinaigre na biso na nini ebandi kosangana ebandi kokota na kati ya poisson na biso. Bandeko papa edi mwamba na kati ya Lubumbashi so letema poisson nde tokotumba yango boye nayebi te se mopaya nini nakolia yango nzambe na ngai esala polémique te poisson oyo tozokotisa yango kaka assaisonnement na biso oyo esi esangani na vinaigre na kati fo okotisaka mpe mingi na motu po bato ebele baliaka motu surtout motu mpe kota mungwa bien esengaka fo kolongola miso ya poisson so olongoli miso ya poisson ale mungu ekotaka mingi.
babi mikolo bana Lubumbashi bazelanga na zoya bana Lubumbashi base babi mikolo base eza na Lubumbashi babi mikolo base eza na Lubumbashi so lingi base na Lubumbashi chez Mirador hein il moko ma copine de dedans Mirador poisson na biso tant ozokota ngo basaisonnement il faut vraiment kotaka totyaki yango banzela ebele mpo ekotaka mingi soko olingi osala poisson oyo ekoki kowumbela te soki na banzela ezalaka ebele mpo ekota bisika nyonso tobosanaka te totyaka mpe ntina mokila donc eza poisson malangwa nde nayebisaki bino mpe na korepete lisusu na koexplike bino lisusu basaisonnement nini oyo ekoti na kati mais oyo alingi obenganga mpona kocomprendre yango nayebi ke bino nyonso boloba aotumba nde kaka nde banyonso batumbaka mais différence eza mwa ndambo parce que ezali ya poisson oyo ya koyamela mopaya mpo etikalaka na goût wana na saveur wana donc voilà quoi poisson mingi ekotaka ail eza important voilà tomariner poisson na biso très bien ekoti mungwa partout ekoti basaisonnement partout nde tolingaki ekoti très bien sikoyo tokotika yango à peu près 5 minutes ekota su très bien après sikoyo topréparer biloko mosusu donc bamama biloko boyebi oyo eza Fifi Misiolo mama ministre oya bino naosenga na bino bosabone vraiment massivement na chaîne na biso ya Gozen Cinéma TV parce que soki bosabone mingi eosala mpe bien mpo bocomprendre mpe makambo ebele nazosala na kati ya Gozen Cinéma TV nde nayesa bino eza kaka kolamba te eza na filme na kati eza na cinéma na kati eza na batéâtre eza na bagag eza na bémission bosabone massivement pour esala bien donc à tout à l'heure.